Mais bazoi na une solution te na biloko emati. Sac ya farine longui na soko na 47 000 te na 77 000. Te mota kimi mbango te, douane mati te, eloko te, mais pour na confinement. Sachet ya sucre 7 000, lelo zeko te kama 15 000. Ba décision yonso ezwa makana mboka na biso. Mécanisme ya suivi à la gâté. Lobby 15 heures. Bokeba, vaccin wana bakoya nango. Eze vaccin triqué. Mais depuis que la vaccin yon sobaya en Afrique, eze triqué. Soko to lobby boy na butu to kolala te. Yon dombele ke banga na kokeba gate. Bolimbisanga na kokeba gate. Tango to ebisaka bino, mondela lingaka ba africain te malingaka Afrique. Alingaka Congo, malingaka ba congolais te. Ba mécanisme yon soit sala. Soko esengaki toza la protéger te na bofumu kimbangu na milimo ya bankoko. Tokoki ko exister te lelo. Lelo tokoki ko exister te. Un antichrist. Biso tokokenda paradis. Biso to lukaka lola. Mais lola yango eye ko zwa bino po corona ze ko boma. Po mona lola fwe kufa. Il faut okufa. Mais beaucoup fana bino bokenda na bino loladi. Pandémie oyo pesa mayele. Mokili yonso paralysé. Et lobi que bato na bato bozonga na case de départ. Et à l'occasion te ya kotia soko ba film pornographique whisky et belé, film porno, whisky et belé nzoto, film porno, whisky et belé nzoto te. Na oki ba policier ba keko kanga na ba nzungu ya ba madesu na ba malewa ya bato. Te mama wana lobi mengai boloba ki bato ba fanda etuluku te. Nga na lambi na zeko fandi sa pe motote. La preuve on est bokuti kiti te. Oh, policier kangi nzungu wa mishuni. Infraction. Oh, yebi ke colonel ingi mishuni. Oh la. Nzala na ba policier. Nzala makasi. Biloko ya mokili zena ntina te. Mokili yango pe mokili ya masumu. Mokili o nzamba bwakela satana. Mokili na bino ya la paradis. Kuna na paradis esika bokokuta ba tomate mbuma monene lokwa kokoti. Kuna na paradis le poso pembe surarmé que l'Afrique. Mandoki bako contrôler ka yonso bazena ba drone. Bako contrôler ka na ba satellite ba radar kolobate. Qui pouvait croire que bako koma na esika oyo Italie a genué, Allemagne kolobate, Angleterre, France, Belgique, Suisse. Pour ne citer que cela. Ba yena vaccin ya polio ba kotisi sida et pas ina biso. Ba sali Ebola ba yeko meka. Ba sali chikungunya ba yeko meka. Ba sali fièvre jaune ba yeko meka. Maladie du sommeil ba yeko meka et pas ina biso. Mais que voulez-vous? Peuple congolais c'est un peuple pauvre, malheureux. Kopo ya loso elongwe soko na 700 francs et comme soko 1200. Kopo ya loso bidon ya mafuta ya 5 litres elongwe na 6500 comme 13500. Matondo bandeko balandi émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bo ebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo bola muka ekoyaka oma bota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alatina basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzokande ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songia nzila mfumu kuzukia muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka ye kobiange makabongo bayindo bo lamuka tokolikia bandeko yonso ya mikili ya poto bokomeli biso mwa mingi matondo na bino bato boze kokoba ko informer biso. Mais biso lokwa bapandi sango na
na ba audio mosusu bandeko botindeli biso ndeko Ndombele bonkoko ekomi pe ko boma bato mwasi moko atongolaki mwana na ye Congo bololo batia citron abomi soko bana misato tolingi to bandela na ino wana yambo tokota na masolo na biso mokolo mwalelo nga na ebite mama oyo akotongola bana na ye Congo bololo batia citron babakisa soko na nkasa mosusu soko mama wana botama na mikili ya poto mbala ya yambo mo na Congo bololo poke ndako tongola bana Congo bololo na citron na yebite entre parenthèses mais bilili ya bana ngo biso zeba pantisa information soko ye ingeta to yambi faut to traiter mais pour y traiter il faut ba élément palpable bato monga fula barobi te libota yango ezena selembao bato selembao babi te mamango azena njili ingeta moto moko ya Suisse papa leki na ngai atindeli ngai audio soi-disant bourgmestre ya monga fula mebilili nango te to diaboliser te ngana lobako ezebi tumba na biso c'est-à-dire banti valeur et combataka ba valeur lelo bato bamoni confiance oyo population apesi lisusu na nkasa ya bokoko baluki ba diaboliser bongo loko elobamaki ke chloroquine ezali kosalema soko na pharmakina to alaka na etumba élite intellectuelle bomona ndenge esika touti ba diaboliser te kisi ya bokoko ezalaka 100 doses kisi ya bokoko okomelo yebi dose nango mais tokamwa bango moko lelo ba dentiste na carie dentaire bakoma kotinda bato oyo luka kisi ya bokoko typhoïde luka kisi ya bokoko prostate luka kisi ya bokoko biso lokwa ba défenseur ya bokoko tolobi balongoli bato to baluki balongola bato be confiance oyo bato bakomaki nango moto yonso to seki na bangunza wa yambo to bandawa bakamwi tina Gombe Congo bololeze koteka tena Gombe lupangu clôture babele la kata mosuka pondu me babeleli Congo bololo kota bongo bon mais de science bateau balingaka prescription médicale faut pas diaboliser faut pas diaboliser bongo ye mamango bana wana ya mbula nini ndako yonso ezeko melisa nde bana Congo bololo yake otongola poni toyebi force rumeur toyebi ndenge mokili yango kotambola ka bon wana yango te eloko kotelemisa biso lelo na bandeko yonso bobengi biso na ba réseaux sociaux ndeko Ndombele po nini yoze ko sepela na nkufa ya bato ndeko Ndombele ndenge nini maladi eze ko beta na mokili tepe pa ya baindo maladi ezeme bino boze ko mona lokwa théâtre te na otanga bakombo na bino te toze ko zwa yango théâtre te ngana zena République démocratique ya Congo na ze ko maîtriser yango plus que bino na ze molobeli mobundi ya baindo etumba oyo tosalaka yango na théâtre ya mango boto ya zoete biso na manaka oyo toze ko luka ko sombitini ya makanisi biso na bino toze ko zwa ba point mosusu toze ko tika en évidence toze ko zwa biloko mosusu to tiki yango lokwa mituna po kenda pe ko développer mayele pa ina bino lobi to landi France économie touchée Europe tout entier presque économie touchée mais to interpeller ba dirigeant na biso soko Europe obino boze ko kanisa ko kenda ko defela misolo économie na bango simba milelo bino boko vivre ndenge nini boko vivre ndenge nini
moto ya mbongo yokana kokenda kodefa mbongo epai na ye alobi akwei akodefi soni to sali ba manaka to sali penza ba manaka tamolai 2017 ne songia nzila lekio mbala na media makambo kaka ya mokanda lelo na kotanga yango te biso pa wa lelo tozeko kokota na confinement bakombo ndenge babakiselaka biso français mosusu délestage ndenge babakiseli biso français mosusu mikolo koya tokoyoka ngo oka album ya musicien boy confinement okoyoka soko nini tobakisi susu vocabulaire mosusu tosali bemission 2017 2018 nesongi nzila leki presque 2017 wana tosalaki conférence moko bolandi na makasi ya 9 lumière ndeko na biso ngala nzungu oto topesi mbote sika bazwami conférence wana elekaki na Kasavubu na salle mwana mfumu nesongi nzila bengisaki bandeko ya presse tango wana presse nyonso bazé komona lokwa c'est-à-dire nesongi nzila moins inférieur et moins revers alo bakomeli Europe alo bakomeli Amérique nalingi yambo nazonga nanu awa ndeko kwaku basunga biso tozwa extrait ya émission moko na RTNC wana boko comprendre qui est nesongi nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola azeko pesa ba donner na ba détail alobi mondele azila biso na mandoki te po kobeta manaye ekwala na mandoki te tamo susu ke zaki guerre mandoki elingaki te Simba Suisse Italie Allemagne mbaramote tala ndenge bazo surpris soko toze kobeta nkota yoko na badeko bazene teni ya logique tokenda na ino tozwa extrait oyo bongo tokozonga na ndako ya mosala baza conscient na 2007 awa bayaki awa na centenaire batindaki ba missionnaire bayaki kosenga pardon nzoka nde sika wana bongaki sikoyo ndeko na biso pasteur Ngalasi tango biso bandeko notolo bayike tika to solo na ba mindele bongaki botika poto yibisa bango ete ezali cérémonie ya koya na centenaire te ezali cérémonie nationale pe internationale pamba te sengelaki evandisa ba dirigeants européens na ba dirigeants africains peuple africain représenté peuple européen peut représenter parce que balobi bien ezalaki réconciliation Europe Afrique le col est en 2017 il est le 2017 10 ans Mbula Zomi tozongeli yango to komeli yango pape na Vatican to yebisi pape yebisa ba dirigeants européens lolenge bazali ko se comporter ezali mabe pour le monde à venir et surtout pour le Congo bino pape boyebi ndenge nini mokili ezotambola pe boyebi place tokomi soki bamindele bakotia mutu makasi mpona likambo yango ezali mandoki ya Afrique tende ekobunda na bango kasi kolela ya baafricain makila ya baafricain bango basopaka mokolo na mokolo yango nde ekosala ete Europe ezwa ba destruction ya makasi tokomeli pe ba dirigeant ya bamindele pamba te tozoloba na peuple congolais azolanda biso potango biso toyaka tozoloba bolobi te eza kaka ba dirigeant na biso siko biso tokomeli bango bamindele makambo yango botika kokabola biso botika kobomisisa ba congolais ba africain babomanaka bango na bango précisément en général ba africain en particulier ba congolais to bomanaka biso na biso botika kokabola biso botika kokosa ke pasi tozoyoka ezowuta na ba dirigeant na biso nzoka ezowute pa na bino économie na biso evandi na maboko na bino pasi na biso nyonso ezowute pa na bino alors bo renoncer boya bosenga pardon soki boboyi na bino botie mutu makasi parce que bino bomoni ke bozana mandoki bozana nyonso matondo mingi kasi bobosana te nyonso bosali nango bodondo nango na mokili mobimba euti awa epai na biso alors bokomi na période ya apocalypse
nde na bongo bobongama po boya kosenga baafricain pardon biso na bino toyokana po tokohabite tokende na monde ya complémentarité donc eleko nazoyesa bandeko na ngai tokomi na esika lokola ndenge ezalaka na Égypte ete Moïse ake koyebisa Pharaon ngonga na biso alobi ko ekoki botika biso tozonga Pharaon azalaki na bashara azalaki na mandoki azalaki na nyonso mazangaki eloko moko parce que azalaki na niongo ya toloba biso bayindo toki na niongo ya Israélite lelo pe mindele baza na niongo na biso yo ndeko ozolanda biso longola ba sentiment na yo ya gauche droite longola makanisi na yo wana ya komona ete mbala mosusu changement na mutu nanu ya mboka nde kobongisa biso wana te eloko kobongisa biso ezali niongo yo mindele bazali na yango epai na biso parce que période nango ezali oyoyo yango tokumbelaki bino document oyo mundele ye moko aza koloba pona maematali mboka na biso pe Afrique na biso toyebi te soki ndeko bokolinga kotanga na point bozwi nano introduction nsima nango bozwi point 3 na point 4 On a bakisa miso, hein? bakisa likambo te. Ok. Na kombo lelo kango message du curé Jean-Marie Van Impe. Impe azamu nani? Azamundele. Ngaka si mutekete. Te. Le constat et colère du curé Jean-Marie Van Impe à la cérémonie du mariage de Maman Kamampasiko, voilà, à Bruxelles, peut aussi nous, Église Kimbangiste, inspirer à bien comprendre notre Église, notre responsabilité à travers le monde, notre Wana, Église Kimbangiste. Après le triste constat de la cérémonie de mariage qui s'est soldée par la violence, le vandalisme et la profanation orchestrés par certains fidèles kimbanguistes, le curé de la dite paroisse, Jean-Marie Van Impe, demanda à voir un responsable kimbanguiste en présence du concierge de la paroisse. Ayant constaté les dégâts, le curé amer et consterné se lança dans un long et dur réquisitoire. Regardez ce que vous avez fait, c'est triste. Avec cela, vous vous dites kimbanguiste? Non, j'ai connu votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait là ne reflète aucunement sa façon d'être. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas vous revendiquer Kimbangu. Vous revendiquez deux Kimbangu. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Kimbangu était un non-violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau, ça je ne savais pas, jeune, oui, peut-être beau, je ne savais pas. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tout le monde a des photos de lui. Tout le monde a des photos de lui. Tant que vous allez le méconnaître, sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin. C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Bon, cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Bon, toleki wana bozwa sikoyo 10. Mais tout ce qui se passe actuellement au monde, la montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, Kimbangu a tout prédit. Ok. Voilà. Toke lisusu. Toke na 16, c'était 11. Tokosuka na 14. Vous savez qu'il avait prédit la guerre mondiale. En 1940, nous sommes allés voir son fils à Boma pour cela. Il a prédit beaucoup de choses pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous parlez de démocratie. Les uns sont pour Kabila, Mouzé, pas Joseph, et les autres pour Tshisekedi. À l'époque, hein, Joseph n'était pas encore là. Que signifie le mot démocratie en Kikongo ou dans votre langue maternelle? Vous ne connaissez pas votre histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a 7
de vos ancêtres qui sont exposés à Tervuren, ici en Belgique, depuis 1980. Oh, ça, nous savons. Hein? Bon, ça, après l'histoire, on a appris beaucoup de choses. Mais la vie 16, vous êtes la clé de l'histoire. Vous êtes la clé de l'Afrique. Elle ne pourra pas se développer si vous vous écartez de Simon Kimbangu. 17. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous organiser, demander réparation et dédommagement à la Belgique pour les sévices endurés par vos ancêtres, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent et avec cette somme, vous pourrez bâtir tout le Bas-Congo. Non, tout le Congo. Hein. Tout le Congo. Voilà. Tout le Congo. Oui. Et puis il finit par c'est dommage. Ok. Sikoyo Mundela Lobby, nous les connaissons très bien car nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Voilà. On a beaucoup de documents sur lui. Oui. Tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Et puis il était beau. Voilà. Donc, ce qu'on a Mundela yebi biso malam. Ayebi évolution na biso selon la prophétie en Kimbangu. Et ayebi place nini autre. Matondo emoni liso ekotobolaka liso te. Wana bolandi ben mission eleka biso tolobaka te nsima ya likambo nalekaka na manaka mosusu ya bayindo bolamuka na lobi bonzambe yango te oyo bato mosusu bazali kolakisa na mokili nakendaka na 7e ciel nakendaka soko na lipata wana ya ble ezalaka kote ya mwanda ngai nasololaka soko na ba archange te wana ezali di charabia yango te bonzambe ngai nazalaka na mwasi ya mami wata ngai nazalaka maître soko nani nakendaka kosiege na réunion ya 4 êtres célestes wana batéâtre ya joueso ya mangobo yango te spiritualité eza kokapte temps koanalyse bango balaki toyaki na terrain oyo ba musulman oyo ba christianisé oyo bangunza nesongi nzila ze kosala appel na bato yonso babandi na kosangisa na ino bangunza tant oyo zeboye tant oyo zeboye bangunza oyo baze komona intérêt égoïste balingi te moto azala c'est-à-dire atanzoto mais etambusamaka na motu te loboko akosala rôle na ye ingeta lokolo akosala rôle na ye ingeta motema akosala rôle mais motu commande ya nzoto yonso efandeli na cerveau efandeli na motu nakenda koluka eloko boye apesi commande na makolo atambola nalingi nazwa eloko boye apesi commande na maboko eloko edwi nalingi nalala apesi commande na nzoto motu bangunza balingi bosangani te moto na ongle na ye ngai roi ngai soko prince ngai moto na sala boye nga moto na betisaka mbula nga moto na betisaka bakake wana ebomaka soko Sodome na Gomorre nga moto na sala moto batitre nesongi ya nzila ntango baoyo esengelaki basangana baboyi oyo bandimaki kokota bakoti abandi bazwi demarche ya kokoma boyoki badetail ne mission oyo touti kolanda boyoki badetail boyoki baprécision moto ayebi likambo aza ekoloba mais nani apretaki attention na conférence oyo bouti kolanda totilaki bino bolandi bandeko bajournaliste oyo bazalaki wana basalaka bemission mais ntango oyo ekomi omoni na bato bandeko bazali kosala presse bandeko ya presse me bazali mpe na anime na foi na bango lokola foi na eze contraire na ya nesongi ya nzila mpo soko bazalaki nesika tokomi bazala bajournaliste oyo ndenge toyebeli ya mikili mosusu na mikolo oyo nesongi ya nzila kopema te mpo alobi yango na baplateau ya ndenge na ndenge na RTNC na bafaze yonso na badiedone ya ngumba na bapapa na biso Pepito na bamama na biso Sylvie Mango balobi na tokundola na bafaze yonso ya tokundola totimola nesongi ya nzila alekaki mais tango makambo ekomi bato bazali kozila nini
bazonga na ino batuna ah nesonga nzila bino bolobaki mindele bakobetama ingeta tomoni mindele babetami te ndeko moka komelinga ndeko ndombele za erreur ya soko ya laboratoire bino bo s'approprier nango te ndeko na sepeli te na répondre yo en particulier mais na ko généraliser koloba zonga na bamwangisi vuva mo télévision cliquez 2017 kota na bémission soit 2017 tango mosusu eze fanatisme aveugle nesongi nzila yambo na religion africaine témoignage ya la raté témoignage ya la raté boyebi po nini témoignage ya la raté na lisanga vuva po nesongi nzila lobaka eze marketing toze na posa ya ba clientèle biso toze église te o bakozwa échantillon ya bato pasteur asambelelaki ngai na balaki mais boze église à 5000 fidèles na mbula mobimba 4 personnes babali mais échec total te biso témoignage ya la te ya science toyebi spiritualité c'est énergie na kokokisa ya mosuni oyo eze ya mosuni tosengaka lisungi ya molimo pona énergie yango tosalaka ngwe ntango rayonnement ya tongolo ngengo yango tokotambola nango mais tokotikela nzambe charge te yango bomonaka nesonga nzila bazwi mosala tango bazeye koteya tokomeli mindele bino pe bandeko bayindu bozonga na mabele na bino te tosimbi kaka 2018 wana ne bandeli nesonga nzila attaquer ba politicien mais bozalaka bambotama ya ba village na bino tote boni oze mokonzi dirigeant ya République démocratique ya Congo tango ka kozwi pouvoir mwasi na bana na Europe na ba village natal na bino soko bokei bokoluka boberge soko ya basango malgré bazé ko combattre bino tango na bina 2018 wana tozena président Kabila toleka na baindo bola muka toleka na baindo totelema toleka leka na bamanaka catholique azé ko combattre ba politicien na tango ya président Kabila mais soko bakei ba village na bango bake kolala na boberge ba catholique po bazé na banda côté tolobaka na manaka na biso 32 ans de pouvoir ya président Mobutu Équateur ozendengeni Équateur ezendengeni na banda wapi mbandaka na banda wapi bokondo na banda wapi badolite esika président alaki na banda wapi bujala wapi esika nini oyo ekokiela kisa que 32 ans ya Mobutu 80% ezaki ba ressortissant ya Équateur te mokoyoka oyo azena na gratte-ciel soko na Afrique du Sud oyo azena na eloko boye ingeta tango Mobutu elekaki na bambeba na ba nyonso Moïse Kabila yeyi ba politicien ba koti na tango Moïse Kabila yeyi na idéologie mosusu mais bato ba kobi ko kenda ko bomba mbongo na Europe président Kabila kabanga ye 2001 azui pouvoir mwasi na yaze ko botawa mwasi na ye abotirawa mwasi na ye soko abeli azwaka traitement awa ye moko président to ebite soko abela tona notaire mais totikala ko kateka keba soini banda na ebito ayebi numéro wana zena 16 numéro nanga privé yango ekota na manaka oyo komela ngai biso tozwe lisusu tango ya koloba na ba dirigeant
ba village natal ndeze kozala na biso mosisa na biso to déplora kawa bandundu poazwa morgue na configuration ya kala esengelaki basala cotisation bandundu azena bakonzi boni depuis bisika yoso touti ba premier ministre ba gouverneur bolimbisi bandundu Muzito aki premier ministre bandundu papa na biso kizenga patriarche bandundu Obe Minaku président ya assemblée nationale bandundu gouverneur Kimbuta ba Kimbunda Jacques Kimbunda tokosisa kotanga te bandundu ba député ba gouverneur ba ministre ba premier ministre bandundu poazwa morgue azoi morgue kalate na cotisation to déploraka mais bato wana na mikili ya poto basé na ba compte bancaire basé na ba millions bato wana tayoki lolemo mokusa ba oke kwanza yango na mikili ya poto ata buto esaliye ba ko finangwa wate evimbi selongi fois du avion ba ke da ko fina na mikili ya poto lelo na tuni lelo soko bobeli po kuluna zeko zilabino kuna boko zwa soin wapi kuluna zeko zilabino kuna kuluna virus boko zwa soin wapi awa tozen hôpital te pour ne pas dire hôpitaux awa tozen na hôpital te chance kutu président ngwata to tikala ki kondima yete a réhabilitaki soko hôpital du cinquantenaire wana yango le PCP ouverture sika basé kotia soko bato basé contaminé soko salaki yango te na bino bato yo boalaki motu pasi France azena Suisse oyoki loketo mukusa ozena Suisse misa permanzaka ezeko bota jour bien te lelo boko kenda wapi okenda na Suisse kuluneze eko zilabino okenda na France kuluneze eko zilabino okenda wapi Italie kolobate kuluna na kuluneze eko zila te bozonga na maloba ya nesongi nzila papa ya bato na voix douce tango yonso azeko leka na émission molakisi nzila azeko tangisa azeko tangisa bato lelo tokokota na poko ya lelo balobi 4 jours bato sima babimi 2 jours ba s'approvisionner sima bakoti sous 4 jours tant mosu tokozala na cours ya ba crédit tokozwa lisu tango te ya komona na biso na bino tant mosusu be mission tokoki to sala po tokoki to bima po mosala na biso eze sans frontières mettons mosu ba connexion ko tungisa biso bino bandeko bozena mikili ya poto lelo bokomi na ba piscose traumatisme lelo bokomi komona ifala ki bozala ta na terrain pamba boya ko bandela tant mosu pe makambo ekoleka mais bino ba indo to tambola kasima ya ba professeur Mfumu Kimbangu lelo bose komona ba pasteur nanya se ko ningana eloba nango wera nanya koloba lisusu bango nyonso bakimi na mpesa bandimi batila bango mbongo na mpesa nanya koloba yoko au nom de Jésus ba maladie esilaka au nom de Jésus soi-disant bango babimiselaka bato mungusu na libumu ebimi corona obimate so mungusu abimaki toyebisa bino yonso lelo eze naze ko defa kaka makambo esi toloba toze ko defa kaka makambo esi toloba ba pasteur basé soko mondimi abeli pasteur fois sambelela ye kota jeune prière demo moko naze komona tata mwasi na yo wana asengaka oliputa moko moso ayaka na ndako na yo akendaka na zuwa wana po mondimi abeli mais soko pasteur abeli pasteur akei Suisse
Soko pasteur abeli akei France. Na bino ba pasteur sika wa boko kenda kozwa traitement wapi. Libabe ya loposo pembe bolandia wapane songia nzila. Bakomona ke bokonzi oyo Trump aye nango ekozala na bambongwana ya ebele. Pamba te bambongwana wana ti na mikili ya poto lokola basanganaka mpona koya kokonza biso, basanganaka mpona kokabola mabele na biso biteni sika bakokende na kopanzana, bakokende na kokabwana. Yango wana esika bakokende na kokabwana baza kokita se kokita. Soki bakondima ete mokili etambola na mobeko ya complémentarité elingi koloba bosalisani, wana nde bakobika. Kasi soki bakolinga kaka ete bango bakoba kozala bakonzi ya mokili, eza libunga monene. Pamba te mwana nyonso oyo abotamaka akolaka na bolenge na ye azalaki makasi pe bongo nsima nango anunaka. Mohamed Ali, boxeur monene ya mokili, abotamaki na États-Unis d'Amérique, akomaki champion du monde ya boxe makasi penza, abeta bato banso mindele lokola bayindo, pe bongo ayaki kokoma mpaka oyo akomaki ete lolenge kutu ata akotombola kantine ata ekomaki pasi. Eza lite ya monene bapesaki ba-américain koyebisa bango te omoni bato mwindo bozosakanela bazalaka ba grande puissance, bango mpe badondwaka na mokili ti ndenge bomoni Mohamed Ali akomi bongo, moto mwindo akomi bongo. Lelo bosakaneli ye po asili ngala, ekomi ngala na bino mindele. Bino mpe ndenge esalameli kaka lite ya wana, bino mpe bokokende na kolemba, pamba te bokonuna na bongo. Mindele bazokende na konuna, Asie nde aza kozwa bolenge. Yango wana lobi ekozala kobetama ya Europe na Amerique. Nzoka soki balobi ke Amerique na Europe ekobetama, nani akobeta bango? Bayindo bana minduki te, baza na bengunduka te, elingi koloba bayindo te bato bakobeta bango. Kasi bakobeta na nanu bango na bango, bayokanaka na Baarabe, bandeko na bango po bateka bayindo, siko bakoyinana na Baarabe, bakobomana na Baarabe. Yango bomoni bisika nyonso bakatedrale ezalaki, bamoske komi kokota wana, pe bongo à part bamoske ebandi kokoma na baactivité commerciale na mikili ya poto. Bakoluka partout les moyens baevite bandeko na bango Baarabe, bakokoka ngo te parce que Baarabe bakoaffaiblir bango nsima nango. Asie akoya kobeta Europe. Siko ndenge akobetela Europe na États-Unis ekozala pasi mingi mpenza mpona bango, po ekokumbela bango banzala, ekokumbela bango babokono, makambo ya mingi. Pe bakokoka koevite yango te, eloko kaka ekoki kobikisa bango ezali koya kosenga bayindo bolingo. Wana maloba ya molakisi nzila. Pasteur balingi te bayindo bazwa conscience. Balingaka kutu te bandimi na bango balanda ne songia nzila. Un antichrist. Biso tokokenda paradis. Biso tolukaka lola. Mais lola yango eye kozwa bino po corona ze ekoboma. Po mona lola fo kufa. Il faut okufa. Mais bokufa na bino bokenda na bino lola. Biloko ya mokili ezena ntina te. Mokili yango pe mokili ya masumu. Mokili o nzamba bwakela satana. Mokili na bino yalaka paradis. Kuna na paradis esika bokokuta ba tomate mbuma monene lokwa kokoti. Kuna na paradis esika okotinda pe lion kende dwilanga soko soko elamba singa lion zweli elamba na singa yelio. Metango coronavirus yeye bandi koboma, tout le monde na débandade. Tout le monde na débandade. Te to bandaki koloba wa to zeko répéter mundela zeko distraire bino
Ben sécurité installée na bamboka ya Afrique et ali po bo investir te. Lelo na oki mawa. Lelo na oki mawa kolongola nganda ko na yawa na ndako ya mosala. Na moni bato na ba banque. Pourquoi confirmer ze ko sala? Bato na ba banque ba yei ko bimisa ya bango misolo. Bande kolokola nyonso pa ya bayindo salaka mabe. Tozena ino na culture wana te. Donc mbongo na yo moko obombaka na banque. Compte na yo mbongo na yo. Bango babombela yo. Baze ko salela. Mokoki okufisa mwana po bimisa mbongo na banque. Okoki okufisa mwana. Soko liquidité za te bakoloba na bino connexion. Okoki olandisa mikolo misato ze kokenda na banque. Connexion zete. Wana bazepene loko basala te, c'est-à-dire bakomi ba maître. Somona moto mbongo na ye ko bimisa basalisi molongo. Pe ba policier bakomi ko ngangela ye loko amona moke. O ngara moni lelo. Ba policier baza ko ngangela bakolo mbongo. Bakomi loko bana bake. Bibo zala nano kuna, ba bisaki bino molongo suka wana. Mbongo na bango moko. Ba policier à banque. Ba policier basa la sécurité na banque. Baza ko gangela moto, ba ko gangela mama, ba ko gangela tata, ba ko gangela lenge, on diro ye ko senga bango mbongo na bango. Ya ko defate ya yo. Mais tout ça qui koloba na bandeko ya mikili ya poto, ata ba agence ba transfert. Deux mots, il y a découragement. Oyo, ba indo bakela, ba pasteur ba indo bakela. Oko sangisana moto mbongo. Oyebi misala na ye. Oko sangisana moto mbongo. Oyebi misala na ye. Me ba libanais tango bayaka ba sangisi ba yeko sala faire. Ba chinois lelo ba zeko sangena ba yeko sala faire. Ba indien idem. Po nini kake pa ya ba indo. Lelo bato ba kokota na ndako. Bato bazé ko lobande kondombele yo ze contre te réalité bo sembo zena ntina te bati yango bise useu pe lokuta ta soko bakoti yango malasi e kolumba besolo nango mabe ya lokuta. Mais que voulez-vous? Peuple congolais c'est un peuple pauvre, malheureux. Kopo ya loso elongwe soko na 700 francs et comme soko 1200 kopo ya loso bidon ya mafuta ya 5 litres. Et l'on a 6500, comme 13 500. 13 500. Bah, prix est doublé. Oh, il y a triplé. Source d'approvisionnement, ravitaillement, c'était. Mais, Tolobi, ce que Tolobi, tu copies les bandas, ingeta, tu copies yon sauté, maladie yango, et ça aussi là, na quarantaine. Tondimi, pour peuple azé na pour ça vivre na kimia. Boti bato na quarantaine. Maladie yango, bato na ino bazui yango te, et zo senga bazala na confinement. Tondimi na mo, tondimi na pratique yango. Bato na confinement. Bon, bato na confinement, il faut bala na courant. Il faut bala na maï, il faut bala na bilei. Soko tolobi bongo vraiment lisumu yango wana. Te. Bato bakanga mikolo mine na ndako. Bato bakanga mikolo mine. Si masoko ba bibi 5e jour na 6e ba s'approvisionner, ba zongi lisusu na ndako pendant 3 semaines. Mais moto ya kangami bazalaka na économie te. Économie ya la kate. Et belé ya bato ba vivaka bandeko na bango pe na mikili ya poto soko bundia kanisi atindi moi 100 bino pe kuna confinement bino pe kuna ba quarantaine bato bako suka ndenge nini te wana l'état pensé nango te. Bon, rien que ta sécurité na ba commerçant yango biloko wana mati ba policier ba koleka biloko wana mati na information koleka gouverneur aleka bakisi sumi beko mais bazoi na une solution te na biloko mati sac ya farine longui na soko na 47 000 te na 77 000
te moto akimi mbango te douane mati te eloko te mais pour na confinement sachet ya sucre 7000 lelo zekoteka ma 15000 nzila na lobaki lelo natambola mwa moke makolo natala natambola mwa makolo natala bato bakokenda wapi ebiso na lobaki yango na émission nazalaka na ndako na plateau ya ndeko Tambi biso biloko yonso makambo yonso babakisaka yango fois 60 ba policier pe badui ya bango gender na oki ba policier bake kokanga na banzungu ya ba madesu na ba malewa ya bato te mama wana lobi me ngai bolobaki bato bafanda etuluku te nga na lambi na zeko fandisa pe moto te la preuve on est bokuti kiti te oh policier kangi nzungu ya misuni infraction oyebi ke colonel ingi misuni la nzala na ba policier nzala makasi te tout akaba ba mesure de sécurité mais tout le monde peut na mikili ya poto na alimentation ba rayon pe bilia ici lité mais toyoki te sika prix et comme triplé tango ba moni ba mécanisme oyo tokosala po ya kobundisa maladie oyo basali yango c'était normal bati bato na quarantaine batongi ba hôpitaux bazali kobunda pe pona kozwa vaccin bati bato na confinement moto yoso tikala na ndako mais courant stable mai stable mais biso tolobi bandako to kaka chef de l'état lobaki makambo bato bakozala na ndako bo banda ko benga bandeko na bino courant na mai même tout na bango ata na ba WhatsApp courant na mai tout un problème bato il faut ba sokola ka maboko na yebi pete bino kuna na mikili ya poto so boze ko sokola ka maboko soko ezeka ka pona biso wa bato ba sokola ka maboko savon liquide ezaki koteka ma 850 francs 2 jours passés elle a dit 4700 lelo comme 6500 peuple a vivre ndengeni te ensemble tolobaka moto soka kambemi na spiritualité na ye ndaze vrai moto aze homme normal yonso akosala akozwa tango ya koanalyser nyonso alors sauf rien moto ya kambemi kaka na spiritualité ya bapaya comparable na moto ya liboma aomona alati elamba momona bilamba bino boze komona bolumbu na ye aze ko se gêner te akei na fulu amoni esika ya kozwela bilia yango wana bino boze komona ngo nkele ya dwi bilia po aze liboma molimo eze kokamba ye eze ya ye te ba décision yonso ezwamaka na mboka na biso mécanisme ya suivi ya laka te lobi 15 heures lobi oyo eleki 15 heures ba policier baze kokota te na ba mamo batekaka mapa na mapango na bango soit bakangi yo mapa mais bokangi moto mapa ya 4200 salaki commande boza kosenga ya manda $10 mais bozwa mapa mbokende komela yango café mapa wana ya 4500 4200 tango bokangi ye amanda $10 bozwa bokenda komelela café boze na nzala dérapage na mobeko yonso awa lobi bato bakokota confinement bati ba garde-fou bati ba mesure de sécurité pour le bezalaki na 16h mutazoloba bokeba obi ke couvre-feu ça couvre-feu bandaka 16h te amande zeko e banate na mikili ya poto tolandaki ingeta batiaki amande na bato bako s'entêter okeli banda bakangi amande mais tango mosudi mwa amande wana ekokoma soko na ba banque na bango du moins ekoki koma mais awa policier akokanga militaire akokanga pem akokanga pepe akokanga roulage akokanga etikali moke kwa rouge bakanga awa
etikali moke croix rouge pe akutani na mwa lembele na ye asome ye pe po on dirait na baskutu kutu déjà pe bazé ko kanga bato te soko malade ali loko les ali ba mécanisme solution nango ingeta bolobi solution c'est bateau il faut kaka bazala na confinement tondimi mais ba prix ya biloko vraiment ndenge nini à la portée de tout le monde biloko ne zeko teka mayako bate maté na zando bazeko changer ba prix mais bateau yo bazé ko kambema na bakonzi ya mboka to bango nde bazeko sala loi point d'interrogation mikili ya poto bazé ko tonga pe bopito mosusu biswawa te un budget il y a 11 milliards to koki yango te nzoka makambo yo bandeko balandi moko na moko zwi libaku ya kolanda ta mosuko fandi na ndako na mikili ya poto awa pe bandeko baindo mosusu si bafandi na bandako eza l'occasion te ya kotia soko ba film pornographique whisky ebele film porno whisky ebele nzoto film porno whisky ebele nzoto te mais ezala matière à réflexion et après makambo lelo économie esimbami bato wana baze kosala makasi ba se surpasser ekosimba économie et après bamboka na biso oyo ezali koluka kodépendre soko bakolinga kopesa biso bakozwa wapi soko bakoya déjà baboma biso to babomi biso 12 millions mawate wana basalaka déjà na économie mais balingi kaka bakolisa lisusu économie bareserve ya or bareserve ya diamant bongo sikawa awa balobi économie yango esimbami bakokotisa guerre ya niveau nini bakoboma bayindo na niveau nini tobosana te mondele alingaka a exterminer biso nakotika manaka oyo na loyembo moko ndeko moko ya Braza ayembi po ya corona po nini natiki to nasukisi manaka oyo na loyembo wana c'est-à-dire improvisation na ye zelo kwa moi comédie mais ba propos biso na bankoko balobaka mélodie te kasi maloba alobi mondela salaka ba maladie na ye ayaka komeka ngwe pai na biso ase futuka ta ngana eto monana ta biso to loba yango pone songi nzila yango alobaka na mokili tango to ebisaka bino mondela lingaka ba africain te malingaka Afrique alingaka Congo malingaka ba congolais te ba mécanisme yonso sala soko esengaki tozala protéger te na bofumu kimbangu na milimo ya bankoko tokoki ko exister te lelo tokoki ko exister te vaccin répété de 0 à 5 ans vaccin répété vaccin empoisonné batilaka biso ba poison na mai batilaka biso ba poison na masanga baye na vaccin ya polio bakotisi sida epai na biso basali ebola baye komeka basali chikungunya baye komeka basali fièvre jaune baye komeka maladie du sommeil baye komeka epai na biso soko kosila mbelesi tosila pezalaka susi na bango bayindo basila bango bazwa felika très cher africain na esiko tokomi est-ce que boze ko kanisa et après soko virus oyo eleki soko pandémie oyo eleki et après
tokosuka wapi mécanisme nini ya mabe po mondele alingaka moindo te azo plus na posa ya bomengo na yo yango toze pauvre tofandi likolo ya bomengo tokelelaka ta tige ya lipa tokelelaka soko tige soko ya koko toze likolo ya bomengo nkwanga toze kokoka kosomba te tolobaki na bino makambo ya batombola bilamba bazali kozwa sima ya bibembe bele bilamba oyo bazali kozwa mikadi bazali kozwa lobi ekoya te na tombola nasepeli mpo bandeko ya poto bolamuki bokeba vaccin wana bakoya nango eze vaccin triqué mais depuis kala vaccin nyonso bayaka nango na Afrique eze triqué soko tolobi boye na butu tokolala te yo ndombele ekebanga na kokebaka te bolimbisanga nga na kokebaka te oyo nyonso bakufi lelo balobaki makambo te ekenda bato etikala bato ekenda bato etikala bato tango bazali kotumba yaki mpavita na 1706 jeune fille ya 22 ans na mwana na mokongo qui pouvait croire que na 1921 fumuki mbango akotelema bakanisaka kotumba yaki mpavita batumbi bosembo nzoka yaki lokuta mwana oyo botumbi nga naye na mokongo akozonga po ya kozipola maeboluki kobomba lelo bakangi fumuki mbangu mibutu kumisato na boloko 30 ans de prison bakanisaki baétouffe sango qui pouvait croire que ne songianzi na fumukutu ke muzana panda na ngola kotelema po ya kolakisa bino mopepe bakokangaka ete ata soko mopepe zete azene sika kei na yoto koyeba mopepe afandeli wapi akoya tango alingi akokenda tango alingi loposo pembe surarmé que l'Afrique mandoki bakokontrolaka yonso bazena ba drone bakokontrolaka na ba satellite ba radar kolobate qui pouvait croire que bakokoma na esika oyo Italie a genué Allemagne kolobate Angleterre France Belgique Suisse pour ne citer que cela nanyandimaki elobi tata mokeli ekokokisamaka elaka fumuki mbangu ekoleka te soko ekokisami te bozali na nyongo bokata bankoko na biso makolo bokata maboko boboma biso na balolenge yonso ya kokotisa banzete lokola kamundele bokotisa bakoko banzete ya kodiembika bodiembika ya kotumba na moto ya kolatisa badynamite baexplosif nini bosali te bomema bapake bomobimba bobwaki baindo na ebale bolobi badevelope epidemie bakoki kokoma na mboka na bino te nini bosali te tata kokisi kota ya kauchu te bokati mwana na ye maboko bokati makolo bopesi ye atambolaka nango na poche po alakisaka bandeko na ye baninga na ye oyo akokokisa te tala ndenge basali mwana na nga bosala yango na baindo bozalaki informé nesongi ya nzela alobaki na bino boya kosenga bolimbisi mpe bosala réparation ya préjudice causé wana 2017 esika tokomi lelo effondrement na bino ekozala effondrement na bino ekozala yo moyindo traître yo moyindo oyo ozali kotelemela nano kolobela bareligion importé keba yango bandeko bozali kokomela biso me ndenge nini kuluna yango ekomi mpe kokuluna lisusu baindo keba moyindo traître moyindo osalaka rebellion mpo boma bandeko na yo baindo mpo na intere ya loposo pembe moyindo ya pasteur ozali kosakrifie milimo ya bandeko na yo mpo bakenda kosala bokasi na mabele wana traître ya moyindo ya imam ozali kotrahir milimo ya baindo mpo na intere ya islam c'est le moment pandémie oyo epesa mayele mokili yonso paralysé elobi ke bato na bato bozonga na case de départ
bato na bato bozonga na base de départ tongo moko kotana ebandeli kozala bino baindo biso baindo tokobandela wapi tozwi mayele to tozeba observateur nesongi nzila alobaki ntango alobaki elekaki lokola molinga likaya bato bati boye po bametro ebele balaki na terrain soi-disant bango nde basololaka na nzambe soi-disant bango nde bametro mystique mais na mystique na bango bakokaki komona te mayema koya mikolo miye tokokatela bino baeloma ya 2017 tokotila bino yango tolobaki tozene leko à la seconde communication zeko tambola information zeko zala véhiculée biso bandeko ndombele tofingama yonso existaka na mokili soki ezalaki mafinga ebomaka moto nde lelo esi topola moto mosusu azali kosemoke na bino tolanda bajournaliste mosusu fumukusu ndoto ya baba bolandi yango na conférence ndeko Gilles Bulembi alobi na fumukusu ndoto ya baba mundela ya kosenga biso pardon azomeli canal de télévision pour l'équipe nationale. Ni kongumu papa nkusu. Na la niyo na kitula misato. Ya ni kosomela yo. Ni ngoma na yo. Eza mouvement politico-mystico-religieux ou bien. Est-ce que au voyez la chose sur le bloc avant de malancer du bataille? Pour toujours comprendre les sociétés. On a il y a plus bas. On dit que il y a une élection. Mais il faut nous trouver tous se réconcilier, tous ces gars, les bassins qui sont pardon. Donc, yo, papa Koussouni, la dirigeante de l'Opaké, on a un glissement. Tout va dans la caca, tout à la cabango, tout c'est la caca, tout c'est la pardon. Non, nous avons dit que les animaux doivent il y a une situation. On nous dit que au combien il va politicien. Est-ce que l'être là où on tire la limité? Si vous voulez tirer la limité, vous êtes sûr que c'est des exceptions. Nato de mingi, ya yakonano, ya mystico religieux wana. Mais comme on dit, celui qui est dans la vision, il y a mystico religieux politico. Comme mystico, on a dit à moi que c'est de la savoir et la mudanza ni kuzali na kuizali koto se libere na mambo libere na osa ni que kuzungu libere et la campo ya kitunga la libération continuo sur les locaux ya zango on va dire le force pour la mission ce qui ça tout ça là donc il y a avoir vers mais moi ils allaient pour moi politico religieux et mystico et il a d'abord la religion. Or, la religion est la politique, la science. Parce que politique, spiritualité n'est pas politique. Et après politique, on va parler science. Mais non, la colonisateur, il y a aussi une église. La religion, la religion qui a la politicien. Comment la politicien va comprendre science? Parce que là, on a donné la présence pour ignorer les périodes de vous alliez, la période d'émergence. Ça nous propose la période d'émergence, il faut encadrer la don inné. Mais maintenant, il va encadrer. Les hommes politiciens vont encadrer la scientifique, la période, il faut que se préparer la poésie. Non, c'est pour ça que nous sommes. Alors, quand vous voyez il y a glissement, d'autres il y a baba, la politique a été sauf qu'on a mis sur là, avant, même dans la Constitution, il y a mandat 5 ans récupérable et évident. Le gars qui vous a dit la réalité africaine.
soki tolingi toyena bino bavigeri ya ntango wana baémission kosala eleka na chaîne ebela na kinshasa tolobi d'abord toselena na baprophétie e bacomportement oyo koza bafiche lokola eza litanda ya baprophétie ekomema susu bacomplication na baconséquence ya mokulu koye kokende kosudela yango tozovivre et à chaque fois dans le cas de l'élection paisible et ceux qui ont gagné tiraillement votent d'abord. On a la communauté, la seule communauté qui a la liberté. La musée de réception. Une position de Corona. On a une première page pour les années d'accusés de réception. Dans la polarisation des matériaux sur la joie, des à la majorité, des à l'opposition, notamment la parce que souci, les gens de le père parce qu'on s'appelle la glissement et souci les amis. Vraie élection d'abord paisible, c'est une économie paisible, sans réconciliation. À éviter. C'est une élection paisible, pour que le contact de la cliché qui va s'en aller. Donc, il faut on permet que parce que la comparaison, autant la France, autant les États-Unis. France, les États-Unis, donc Belgique, donc la sous-titelle. Même si vous avez un pays sous-titelle. Différence. Mon père va me dire ceux qui vont l'idée, qui vont compliquer nos problèmes. Donc, tous les gens vont sauver. Dans le moment où les autres ont majorité, opposition, mais les autres là, les peuples à se retrouver. Les peuples à dire il y a des peuples à émerger. Au lieu de ça, maintenant. Boze komona na ba journaliste bobengi pene na bino baze ko kokate ko kota ke baze ba indo ke baze ba congolais ensemble faut défendre mabele te baze ko ya baze ko chola melelo makambo mabandiko komona eni neze ko ebisa bino que pandémie o soko eleki Europe apemi nani yebisi bino poto lobaki basili frein na descente moto akoti na phase ya libabe nyonso ezali kolandeza ya libabe nini ezali koyebisa bino soko corona oyo ekei loposo pembe akopema bosufri tokabwana mpo ya mokolo mwa lelo etando eza ngonga me natiki bino na loyembo oyo esi boyokaki yango mpe bino bandeko mingi meto mosusu bolandaki melodie nalingi boyoka réflexion ya mwana mobali oyo ebele baattribuye ye ebele balobi mpo bino bokabola musique profane na musique chrétienne mais ya lobi baréalité oyo bayindo yonso fo bazala nango na cerveau expérimentation des armes ya mindele champ de bataille ezalaka Afrique basali mandoki to expérimenté toke na Afrika basali produit basali virus basali vaccin toke nango pa ba makaku baali toke ndako meka garçon ya lobi yango ndeko na biso ya Congo Brazzaville a lobi yango aza moindo te tango alobi pe bakufa nano mais bo comprendre ye ezelo kwa moto moko baboma yebana soko zomi azalaka na bango zomi na mitano baboma zomi atikala na mitano ayoka sikawa ndako ya moto ya bomaka bana na eze eko zika akolobe zika nano atape mwana na ye moko akufa nano po ayoka pasi oyo nga na yoka kandenga bomanga ibana zomi
bakufa nano yango bomoni ndeko aleli alobi bakufa tokoloba nini basuetaka pasi ya baninga te biso tozoka tolelaka na se ya mbula ma ya miso ezali komonana te po esangani na matanga ya ma ya mbula facilement bolamuki na tongo moko na Beni massacré 40 personnes moto boyaki na elobi na pokwa bokuti découpé en morceaux te wana bazalaka bato te lelo tango bato babandi kokufa na mikili ya poto nde bamoni ke bato bakufaka te tolobi bazali na ino moke nano bakomi ata 1 million te na bamboka wana yonso mais biso kaka na République démocratique ya Congo plus ou moins 12 millions de morts kaka biso te bango pe ba vivre na ino libabe wana ba pusana lisusu mwa ndambo ba pusana bolandaki biso na elongo na lolenge elongo bani bopesi matondo na tata kwa ku image biso toze ko telema totiki bino na loyembo ya ndeko oyo. Chante la motoporta ya Congo ngayoyo. La capacité difficile à atteindre emblème mboka ngayoyo. Ale mwana watumba bambuta ku Congo ni meno. Tuzobola makutulwa. Kaka mondele. Moto baby Simondo yo kaka mondele. Mondele créa virus sida tingena l'Afrique. Ale mbiba kisi ya kobigisa malade. Tala mondele. Makambo so memela biso na mondo yo mondele nzambe kaka mondele moto créa virus ya Ebola apikango na banyama tolia puruketo kufa kaka mondele moto kotisa banzamba maguyi mondele kotisa ba église na bango na Congo par force babeta bakoko na biso na kala basambelelaka bango pour que bazala na nguya basalaka ba hélicoptère ba domineke biso bakosala minduki na bango minene komeka na l'Afrique mondele yoyo amemeli biso makambo ye mama mumi nzambe na ngai ye yokanga mawa nzambe mondele asali virus nzambe asali coronavirus mpona ntina yango na l'Afrique biso tokufa balala balamuka mache baluki ebomi bango moko oh merci nzambe tondimeli yo osana bomoi na likolo mpona macho baloli bamindele bakufa bandeba batikala merci nzambe continue koboma bango c'est le moyen kodimine mindele na le monde kakango sema kona merci nzambe na eloko osali bango makanisi na bango ezalaki batinda yango na l'Afrique ebebeli bango moko bakomi kodaye bazodaye lokola ndako bangungi bapompe insecticide merci mondele nazosenga na yo mondele obatela mama batela bakongole nyonso baza l'extérieur ya mboka batela baafrikain nyonso tu baza na l'Europe na Asie États-Unis nzambe batela mama jidite koja la parisienne batela mama jina kuba la parisienne batela mama mapasa Audrey batela la parisienne Audrey motema essence des affaires batela le bilutisme kwenda futuka batela rivel pepete ennemi de la galère batela le pêche à sport batela yeye batela mukuli pasa le pe batela ensemble angai mama zambe na ngaye kolo lilele mondela sali malade na ye kwatinda na Afrique yango moko basutiki nzambe balokeli bango bakomi obele malade mobimba kopesa na mbote na makolo nzambe malade mobimba kosalela na moto fa 1 mètre kilomètre kosalela na moto nzambe ngunu mabwe mama ala simba kuna kaka mondele moto asala string oyo ezopesa basheri na biso hemoroïde kaka mondele moto asala bochine atie lisusu na likide malade kaka mondele
bamema bakolon oyo esali basheri na biso batambolaka mitaka. Merci papa Ochombe mwana mewebara le premier citoyen nasengi okanga bafrontiere nyonso papa bayindo bakotaka si mindele te toboyi mindele na mboka na biso Congo ata zana mwa trace ya mindele fo azonga ye bamindele bazonga turo oyo bamisusu batikala ye o nzambe na ngai ye kolo lilele le près de Krogo Freddy Kuka le roi de Krogo Freddy Kuka Fumubi Bulu lepe kulutu na pesi mbote na bato nyonso mama président na yikasia c'est de Jos pour le papa de Dorion grand prêtre na pesi mbote Sidine le jeune étudiant de IAD on a pesi mbote na barakuda Elfike on délit la favela na pesi mbote Krisenekene na pesi mbote na pesi mbote na grand maître Koloba na pesi mbote na conseil le roi de Jakarta o nzambe maître Malini na pesi mbote na Eric Bikumu Simakuna le grand mopila docteur Ovaga Médecins sans frontières yoga mwana konzemba bamindele bazama be docteur Ovaga bigisa bayindo mindele teo talamana de bamemeli biso na Congo na kopesa na boteka na makolo coronavirus na kopesa na boteka na makolo coronavirus voilà bato bakomi kokanga batsolo mama bakomi lokola bato bazokondo koekrase bafufu bakomi lokola bato basalaka na bala morgue bakomi lokola bato bakombolaka bakuto na verda o nzambe merci na ndenge ozoboma mindele ezopesa biso bayindo esengo kaka bango bato bakrea babomba 4 mars o nzambe mondele eye mama kola lilele mondele tour oyo tolakeli yo mabeo seul moyen ya koboma bindele na poto kaka malade oyo ekontinue ewumela pour que mindele badiminie mondele aza capable akosala basiete empoisonné atindango na Afrique biso toliela tokufa bongo asepela alingaka te mondele moyindo abonga ye ambria Michael Jackson bapakola ye bachibe po achange poso babenga ye mondele mondele akotisa kutu makanisi ya mabeo na Barack Obama balongola ye suki batya mwana popi mpona tokonfondre te bosana ye kazalaka moyindo merci nzambe na ndenge okonfondre bango o mama mondele aza mabe azambe sima kebinako coronavirus opesana moto na makolo coronavirus ezobebisa mboka mama coronavirus bato bakoniko kakomana bandako coronavirus kuna na poto bato bazobima te coronavirus kobima na poto kozala na autorisation coronavirus mama ekomi kosenga bavisa coronavirus mabe mulu mabe mama coronavirus simakona soki ezalaki pali na mindurunduri mbele tozobika tika malade oyo tolakali mindele mabe bokufa bamindele bokufa nga likala moto portail ya Congo emblème mboka mwana papa Ochombe na pesi bino eyano bokufa bamindele bokufa lokola bangungi na ndako bapompe insecticide bokufa botikelanga banoir bazala basénégalais ata basalelaka mbirika na toilette bazaba nzambe na ngai ye kolo lilele nzambe na ngai ye kolo lilele mondele asali virisi azangi kisi ya kobikisa yango nzambe tika bakufe emama tobinako coronavirus kopesana bonde na makolo coronavirus babadisaka bonde babuka coronavirus ezobebisa mboka babandeko coronavirus bamasima kuna leli coronavirus aleliatakuna o nzambe napesi mbote commissaire Morgane le Jésus oyo
Morgane, Zambé Nabango, l'homme de mission spéciale, commandant d'unité de Gervais, commissaire Morgane Napesimboti. Le chef de la police judiciaire Napesimboti de Gervais, chef Mwanga Mokondi Nangaye, Napesimboti na commissaire central, colonel Nzwele, Oumela mon colonel, malade Salamosika na yo, commandant Mafungu, Napesimboti, Napesimboti, colonel Bongi Desanime, Napesimboti, lieutenant Koko, Napesimboti. Coronavirus, kopesa na mote na mokolo. Coronavirus, komona moninga fo kanatolo. Coronavirus, bapimi bato babimaka libandete. Coronavirus, bapelisi bapastere basambela te. Coronavirus, babosani malade silaka na losambo. Coronavirus, ale simba kuna tonyata mrr. Bachiki basando eteka bakangi ba eglise. Awa. Voilà. Bakimi mvula ekima ngando bakoyi kolia mpesele basimbiye na maboko okosoto Zambe. Les Jésus d'intervention, commissaire Bilou Sadam, napesi mbote mon commissaire Lucas, napesi mbote mon commissaire Lucas, commissaire napesi mbote Lucas. Ah, colonel Loma, napesi mbote colonel Loma, l'homme d'éducation électrique, papa Jean-François Ndenge, napesi mbote autrement dit Braddock, coronavirus, kopesa na mbote kaka na mokolo, coronavirus, ekolima na moninga kosa na M23, coronavirus, olinaka libanda te biloko nyonso na ndako, coronavirus, ala simba kuna toke, malade oyo bato ebele ekomama, bapimi biso tobimaka libanda te o, baoyo bazangi ekonomi bakobima fulufulu, surtout bareceveur, bao mpe batekaka na zando bazangi ekonomi, bongo biso tozanga bakonte boker tosala ndenge nini o, biso baye tozanga bachambre froide, système congélateur combien de carton na un mois, oyo bobomba mpono liaka nango mpona pesi mbote. John Longlin, le timbre de Havre, kuluntu na ngai napesi yo mbote, le pain brésiane napesi mbote, mama Sylvie la parisienne napesi mbote, nani lisusu noroba de Paris prophète Kinkutu zala moyindo bakosa yo te ochange mposo. Alexi napesi mbote, Alexi napesi mbote, balobi Alexi Express atindaka kaka agence monene, napesi mbote o kuluntu abaleki lepe napesi mbote ya coronavirus, kopesa na mbote kaka na mokolo, coronavirus, musala na moninga kwa 1 kilomètre, coronavirus, libere adadiza mokode nyata kuna, coronavirus, bana chini boka kwa frontiere bakota te, coronavirus, ala simba kuna toke. Président Kisekedi basala ba Belge benga na bango, toboyi mindele tolingi mwara pema. Merci. GDF Chimène Muntwari Motema Lexi napesi mbote, multi soldat Nzambe, le P Jaspor Mukeli passa le P, King Monas le P napesi mbote, Zamba pambola ba parisien nyonso na Paris, Zamba pambola ba congolais nyonso baza à l'extérieur ya mboka, mbopambwama oh. Le P Brice Saminou, 3 franc-ingénierie, napesi mbote le grand ingénieur, napesi mbote, nasuka wana po toute vérité n'est pas bonne à dire.
nde babomanga par satellite na mindele po akapelo ezopesa bamindele kanda tika na yembako kopesa na mbote na babono kobimaka na ndako te balobi ebakangi bakanda bakosani pitela ebakangi eglise bakosani ebikisaka nzambe libisa bango bayebi oyo basalaka te